Tikaye pour comprendre tout Tikaye. En tout cas, moment là au coup faté. Moment là au coup faisait moment où peut-être oyo akoya kana victoire de on a biso oxygène avec une rapide déjà il moment là. C'est des atikala fondateur zo landila biso ngana chef tozo mimango. Elengia donc Cardozo Azali moko yabano président Delta Force abimisa yango monique banda joana butu monaki azalaki wana azo pousser c'est faut donc que tout ça elle est vraiment debout hein malgré pas si on la soutient et puis on encourage elle doit être forte hein na bango nyonso équipe nyonso ba bazo représenter bandeko nyonso ya groupe Delta Force hein bozala makasi donc ezali kambe koi pokatote le mato ke no tina suka. Cardozo, tu seras une grande star. Et puis merci de m'avoir valorisé pendant que Nazan parce que tu fais la fierté de mes enfants. Nazara fier, si vous n'avez pas montré que moi Nanga Cardozo continuez que vous allez à bon autant à ma casse dans le monde. Voilà. Batoubele, voilà. Pas toujours bien photo. So nazole la boy parce que nazo capacité. Non qui sont là, non qui sont maladie à sa président ngai. Non mais na groupe Delta Force nga mama nzango bato nyonso bayebi ke wazolela mama nzango mwana ya Delta Force. Navanda kana pourquoi mardi ba 20h. Na monika ba message so kota. Na koko yamba te pona ba ipete ba numéro na oyeba ngote. Après Faya ayoselanga voice a joué après par président ayoselanga voice manzango zapi na bisina na répondre na ndako na mona sali support ba mikuse kaka onde toza boye to na 50 to etika papa Minga Mobali Patrick Binzo Mbaka ata docteur a pasteur Jama kokolinga moto bokono koleka mona na ye moko na mona na ngate ibongo bolingo nazwi na pasi buye na bokisa Patrick pona nini nazwi na mbeba moko te na bolingo ye soki pona maloba bato quartier ne na bokisa mbinzo pona yokima be mingi na kombo na ye obomu koleza bolingo teste ya motema ene baguna nga ya love alemba ete ingénieur Chims Denis Mbolela Paulin Kaouli Ben Willy les Cabonais Eric Ouragan. Bonjour, bonsoir chers internautes, ça dépend de l'heure que vous allez suivre notre information d'aujourd'hui. Nous sommes bel et bien à l'hôpital cinquantenaire et Sikawa Picor, il y a artiste Nabiso Delta Fox et Zali. C'est aujourd'hui qu'ils vont embaumer bien Cornaé. Sur ces, tous les artistes Baza à Belé, artistes vraiment Belé Bazali, ils sont bel et bien à l'extérieur là-bas. Je crois bien dans quelques minutes, tout le monde artiste Nyon sont au Baza présent, les lots à Wana, hôpital cinquantenaire. Donc restez branchés dans notre chaîne YouTube Top Media TV pour ne rien rater. Beauté maman. Tu es à un hôpital de 51 ans, tu es que tous à ton père artiste mon corps a vraiment reconnu au nom de Delta Fox. Maintenant pour plus d'informations, les que vous avez produit globally vraiment na journal les londres tous allez parce que ça m'a mingi biso peso ça biso passi tu es que vous avez un passi donc et donc on ils ont fait vraiment passi la disparition il y a papa Delta Force d'un article du soleil. Maman quand non le biwana eza penza pe passi ma kampenza ya kolobani balemi sa to eza na moment toza parce que toi na moment ya mawa bon moi to lo baloba belé vraiment exacté to les la non papa
Voilà. Étant que moi, en étant que produit et pas papa d'être fort, c'est ok corrélater un peu juste l'histoire parce que tu as vu que ça n'a pas ça t'arrive de fois que mais nous relater juste un peu l'histoire. Il y a des gens qui n'ont pas papa mon kimia azaki no malamu des qui n'a eu donc n'a savoir vivre quoi. Je peux quand même expliquer aux internautes au bazou dans début so baye quand même un peu l'histoire il y a papa na biso d'être forte. Bon, ezana na elo moto lo baka moye azana monguna te. Donc c'est que na vandi boye na lo baka bolamu. Ngala za vraiment moi no Delta Force na vaina to 19 ans. Donc naza pena mwana na botami na kati ya groupe na ye akolisinga mais mabepe lekaki makasi to swana kina papa asilikaki abengani nga na groupe azongisi yo nazala chef na groupe na diriger groupe donc babola mpenze leki ebele ebombi mabe mais na koko loba te pendant 19 ans nyonso na vai na papa mabe ezalaki te non mabe ezalaki lokola ngai mwana na betaki libaku ye pe lokola papa betanga pe libaku mais dans tout ça tozalaki bien ata pesi na punition na ndenge ya groupe mais na ndenge ya famille tozalaki bien pour na bien yake noko na bien yake papa ndeko maman na nga voilà donc tozalaki vraiment bien naza ba souvenir ebele lelo so naza Zulu o bato nyonso bayebi na monde ya théâtre so mutamoni Zulu ayebi ke au moins la Delta Force so tali na ba film na depuis 2004 naza na ti lelo akina sama be donc voilà eza passe makasi na oyo kapia passe na perdre vraiment moto kwa kufi aza icône ya pays aza pe icône pas nanga parce que ça est trop abimi singa ya tambu singa na voyager na kei na zongi grâce à papa o lelonga na olela donc c'est pas pour rien je suis comme ça donc non mon ango non koka ko supporter le côté non koka te voilà. Bon, chers internautes, quand vous remarquez, ils ont vraiment passé mingi. Na moi na eu sali 19 ans na maboko ya papa naye. Donc depuis 2004 notre Serge Lalobi qui a toujours na maboko ya papa naye d'être force jusqu'à aujourd'hui oyo papa na biso azongi molimo na pas nzambe ezopesa passe mingi elle n'arrive même pas à s'exprimer na ba micro na biso parce que elle se sent vraiment donc aza vraiment éputé azoye ba sous-souté ceux qui oki koloba nini mais oyo oki kolobara ke mabe eza raté donc bolamu elekaki belé yango esali ke ezipa ba mabe nyo surtout elekela bango na amitié na ye lokola mwana ya papa Delta Fox. Donc vous remarquez vous-même qu'elle n'est pas joyeuse, elle se sent vraiment mal aza vraiment na mamini parce que eza sa moment et puis c'est pas si presque na communauté congolaise mobima de perdre icône moko lokola la Delta Fox oyo aserva ki biso pe na makambe belé na ba conseil na ye o ataka na ba diffusion na ye ba théâtre bande ko pesa biso ba conseil mingi vraiment donc azoka pe mutema pasi lelo toza na cinquantenaire to inde poto amo to ambomé papa kufa ki aventure lelo toza jeudi akufa ki mardi akufa ki mardi c'est qui les cantines. Donc akufa ki mardi lobby mercredi papa akufa ki mardi les 6 à partir de 20h comme ça il y a ça qui crise alors les londes toyé toza na Cardozo mille esprit chef nanga Kaliambouji papa CG oxygène bangonde bakoti ba ça mo ba formalité wana pour ba embaumer donc toyé to embaumer mais toza na avenue Mokoto numéro 25 bis na Ngirenge na résidence ya président o nyo saza po sa kabwana biso mawa aya to partager mawa aza moto asepelisa ki biso aza moto a travailler makasi na monde art na mboka na biso pe na libanda parce que bato bazo benga vraiment ya libanda ya kati donc to ya to partager mawa pour na ngai na ngana pesa juste un message moko pour na internet oyo pardon toyebi ke bokenda nango bon peut-être pour na ba base na bino mais beau pesa biso espace botika biso to la papa to lele vraiment na kimia nyonso
botika komboye biso botika kotia biso na ba titre moko o bozotiaka na message on passant pas bato nyonso o ba yo sala o ba otiaka biso ba micro boye botika kopesa biso ba titre moko ezangi mutu na makoto lela papa oyo vraiment to lela ye na respect na ye na musala makasi oyo ya na sam ya moi oyo to rendre vraiment ba hommage moko ya malamu eloka na koka kolobango wana. Merci beaucoup. Donc merci beaucoup. Maman, tout le monde yo peut vous aller à l'hôpital cinquantenaire ici quand baï ko embaumer président Delta Fox ou à Salim Moussala Makasi pe na communauté congolaise pour na théâtre ko les la nouvelle possible pas si c'est pour cela ça nous a poussé vers toi pour que tout nous ait quelques questions. Na information que vous pouvez sabiso président de biso Delta Fox a belaki depuis quand pour qu'on matin à niveau à kufa yo kaki yango ndenge nini donc ça matanga comment na matoi non ndenge nini so nazole la boy parce que naso capacité non qui sont là non qui sangwa maladie à sa président ngai na umena groupe Delta Force nga mama nzango bato nyonso bayebi ke wazolela mama nzango mwana ya Delta Force na vanda kana pokwa mardi ba 20h na monika ba message so kota na koko yamba te pona e ba ipete ba numéro na oyeba ngote. Après Faya ayoselanga voice a joué après par président ayoselanga voice manzango zapi na bisina na répondre na ndako na mona sali support ba mikuse kaka onde tozaboye to na 50 to etika papa akufaki papa akufandeni po abeli mukonete mona okinanga maladie na yo kiteki o aponso azai maladie na linga na yebango mais natika lokate que président za maladie na surtout kama moko ba pesi ka message ya liwa na ba 20 wana kande na koma kikuna na ndako na kuti penda papa kufia solo donc na tuni ono abilité ya utaki tournage bon ye moko a conduit tournage na ye et azongi na ndako asali crise na ndenga kufi mais ya kobela natika lokamote. Selon maman Nabisu, maman Nzango, elle vient de nous relater que il est vraiment Ayoki Sango, il y a maladie pour la président na bango Delta Fox, mais plutôt à outek que ça la tournage naie dès qu'il arrive à la maison, il y a Ayoka Basango naie qui a ça qui crise ba mémé dans l'hôpital, il y a 50 ans. Mais maman Nzango, tu yeba aux a produit à papa Delta Fox, ou ça dit combien des années na papa Delta Fox. Donc ndenge bovanda naie et là on est nous impressionné encore impressionné soit tes souvenirs nini ya malamu ou soit ya mabe oyoza na ngo na papa o atiki biso vraiment icône munene ya théâtre congolais. Ce qui groupe Delta Force ba ucho fêté anniversaire ya groupe Delta Force il y a 22 ans ya carrière et ça 22 ans na sa na kacha groupe Delta Force. OK. Malgré moko boye papa be banana bana ye mona kimi nanu to be bani na kimi me na zongi kaka benga ka songa ya au travail sono bi ba souvenir et sono lela bo pour ba souvenir les kebele. Oui ma bezanga na ngote ante papa na mwana mais ba souvenir les kebelo na koko na ko même pas kotanga ngo eleki ebele makasi. Vraiment, et ça passe ming, et ça vraiment passe ming. Vous-même, vous avez remarqué que l'artiste Nabiso Nyon sort vraiment dans Mawa pour na liwa papa Delta Force. Donc, nos condoléances vraiment très sincères à vous tous. Merci. Pour le cas, non moi bah bisengo Nyon surtout quand même to le mingi. Moi sengo yaki kati na biso. To célébrer ba mariage ba domazé ya siana en sous ça di production ya simbi to ine sengo. Yengazo bala sugi et samedi, mais soudain la mort a été toqué na porte nabiso le président Delta Tikibiso. Donc les lots psychologues na mort. Aujourd'hui nous sommes venus pour na ko embaumer. Puis on détoyé bomoni tous entourés na ba représenter la famille azali na mwana identifié qui mwana ya président Delta Force enfin biologique non membre famille on a ba yambi appel et puis na mwana a kokate tous entouré na artiste aminga domoni
Kambuji azali moko ya kati ya groupe Delta Force ndenge moko pena baza bakonzi kuna na tina ekelamo Cardozo aza pe pembe nanga peut-être bomona mingi peut-être les gens ne savent pas comment justifier cela ne balobaka kobota elengien donc Cardozo azali moko ya bano président Delta Force abimisa yango monique banda joana butu monaki azalaki wana azo pousser ces photos que nous mais tout ça elle est vraiment debout hein malgré pas si on la soutient et puis on encourage elle doit être forte hein na bango nyonso équipe nyonso ba bazo représenter bandeko nyonso ya groupe Delta Force hein bozala makasi donc ezali kambe koi pokatote le mato que non tina suka poto honorer ndeko na biso le président Masumu azali na matanga a kufelaki ndeko auto zonga santé zo déranger aza nde abenga délégué ngabi vas-y accompagne-les bossa nyonso fait moi rapport hein voilà même avec le président Elombe donc le temps qui combat pour ça Masumu te bala moko toyebi que si il y a une organisation ou peut-être un deuil il y a comédien moko na bino tout le monde il a peut-être un jour après bo communiquer kambala moko réunion moko malamu bandi peut des jours ba groupe WhatsApp et bandi pour la cotisation pour la préparation obsèques na moi jusqu'à présent c'est comme si communiquer dans la mononté hein? Non il y a le président Masumu communiqué d'abord pour présenter ma condoléance na famille biologique tout ça il a communiqué mais boyebi ndeko kufa ki sangwe panza inde lobby mercredi ndeto lali to peut s'arranger ce temps na famille pe basangana famille se basangani mamei ko solola et puis ils vont maintenant les artistes iront vers eux être au solo vers na bango toujours quand même échange na bango ndeto obengisa rassemblement ya artistes ya comédien nyonso pour na koyeba kan ni to sala pour na likambo ekweleli biso o sali comme groupe WhatsApp est déjà en marche les artistes déjà baza déjà wana parce que biso seul comme quoi nous tous aka soudé hein to lingara vraiment tous aka soudé na bomoko na SNOP na tango ya pasi est-ce que déjà c'est renseigné ceux qui déjà famille ici déjà on a parlé tout vous na libotati hein bango pe baza na tango solo là hein ba fixer biso peut-être lobby des rencontres entre famille biologique na famille artistique to changer non moi ça me fait mal na omona lo na ndoto parce que nayebi na omona esala matamba lo ndenge le kaka parce que la mbala moko boye nazoka appelle la président Masumu abenga ba c'est président d'être sali crise na victoire nayaki rapidement nazui na loué na yemba mona tie na mutuka mbangu toke na ye na HJ il avait fait grâce à Bima qui va traiter qui est ti abiki na etoile ne seront makasi mais cette fois-ci na zupe appel mais toute fois-ci qui maman de mutabengi atindi mutayaka na clinique na Ngalema Santé ndeko nao Delta Force toyaki na wa atiki biso na mona rola ndoto donc voilà donc on n'a pas bino ba comédien bozaka d'habitude ceux qui penza moko na mina kufi angume zalaka met chaque fois tout le monde a moi différence moi zalaka surtout ceux qui artistes comédiens moko o azalaki na YouTube surtout moi na kapela angume zalaka mais dès ta face ma na YouTube penza te est-ce que et que ça peut kaka ndenge mona ba les kato ya dès ta fois biso to lingi ça un peu différent à ça la penza à ça la succès na mboka oyo to lingi à ça la succès à ça la succès donc c'est un grand jusqu'à présent ça abimisi bat au moins dia muta abimisi Cardozo ça déjà grand c'est une fierté jour on a donc na gauche nanga na gauche nanga na zaina bay o bazali artiste ya kata groupe donc on va se présenter bango moko za mala bien qu'il fallait la présenter bango mais tout ça moment oyo to yeba pe groupe tikali ndenge nini to présenter ba condoléances na kombo ba chroniqueur nyonso ba journaliste nyonso ozaki na kata groupe wana bon la présidente la groupe Delta Force ok yo zana na kata groupe merci beaucoup naza chef de groupe
Ouais. La Katia groupe de force quoi. Ah mais bah comment s'il vous plaît? Comme on a au Bayebi, Tatukadia Mouche. Comme on a Tatukadia Mouche. Ok. Tinambe Kilam. Ok. Nathan, vous sentir que la présentation, chef à répétition, chef à groupe et puis présidente. Mais vous voulez qu'il est présidente, il y a qui est fondateur ou comment? Bon, pour le moment, c'est-à-dire que tu es fondateur, l'Andilabiso, on a le chef de mon groupe. Ok. Toyoki, Baninga Nabinope, Toyoki Pimakambo, Belé, qui est présent tant avant Koufa, avant Tikapsu, Bozala qui est en tournage. Vous étiez là, je pense. Oui, il y a un tournage. Il y a un tournage, j'ai fait ma chef, Kadiam Bougie. Tu vois, qu'on lundi, mardi. Aussi fait normalement photo aussi ça vendredi. Donc en tout cas ils qui allait bon, Azaki n'est pas bien. Pour mardi, ma chef m'a dit qu'on tourne. On a fait tout tourner mercredi. Mardi à 11h. On a assisté on a tournage jamais tout ça on a vu jamais on a tourné lobby. Donc on a sous les lots mardi on a lobby. Oh t'es pas là quand on a vu rien. On a chef Kadem Boujikou na tourné na osomba no masanga. Ok. Dès la qui n'a pas kermesse. Donc comme il m'a 14h. On doit benga tellement za la pas mutungisi. Atungisaka. Abo benga ko na ta peine no sika. Na sa voisine na on a zabwe. Na mona tourner je te vois kaka. Na tiki no téléphone sonné. Copine na singa te yamba no kaka. Après na oyambe. Et que la mozo ya te poani ni yela savant. Et c'était président. Le pas non yati. Tout ça non le batable belé, tiki na sa mam non ça. Tout kutanga lobi mercredi. Abi na puis c'est bon. Mais tu n'es pas giga pour on a la gigate. Tu t'es pinga mon côté. Le téléphone a été 2 gigas. Abi singa ekomi. Ano c'est que ça rend pas pambolo qui a moi ça me ko boté kate mais. Donc tu n'es pas giga pour nzamba pambolo. Ne continue à péoter. Pamela yoya. Copine moi qui na tournage na bango yoya. Est-ce que ai kela mtoka moi la président mais abi na ki mutu passe. Na bien wana lobby ka mingi. Le gars peut nous servir bateau, nous bengi sima. Tout comme 21 ans mon chef on ça bien affaire. Oye kila oye binga seni. Oh, ne doit pas penser que c'est la mort à Koufina bi. À Koufina ni pas sali nini. On décale va tout passer à cette crise. Ne même l'hôpital ma vie va une déjà bébé. Kadiam Bouchi dites-nous un peu. Est-ce que le président Tinde Bouzala qui n'a eu Koloana ou avant à présenter qui va septembre que Moutoyo a peut-être à Zobé la cause à crise ou peut-être à un autre qui a bien Maloba Monique. Oh Maloba c'est comme si que à doit prédire. Merci beaucoup. C'est un moment où on fait. Moment où on fait un moment où peut-être oyo akoya kana victoire de on a biso oxygène avec une rapide déjà un moment na mais du moins zamba sali grâce à zongisie to vani na tamulai c'est que symptôme on a pensé za kité que akoki kokufa pa azongi santé film de ça film nanga ya film nanga il y a eu premier jour quand on a qui lundi, deuxième jour, ils arrivent à tout misusu, tout ça qui n'a sur place. Tout bandit travaux ti tourné vers 15h. Parce que j'avais moi en moko il fallait aller à Lolita à Sengabi soit au moins retard. Et on a dit non. Na kei pour na 2 jours et jeudi na vendredi ngande na tourner. C'est il faut na kende pour na se préparer na bandeni to go sala. To solo le parce que les jours en opé avant au tumura batu musika. J'ai habité les jours en haut, j'ai eu sengo. Puis na ba oyo ba ndoko jouer les jours en haut tango atali, nde bazo jouer à CPL. C'est que ça qui était que o la kisa ou bien maloba. Du moins j'ai kaka soki a briefé a ko a vandi, a ki azongi na vandi pour les iska to bando tourner na moi moi. A ki avandi na e azola na musika après ngana azola ndela ndenge musale zokeni. Tina ndenge sili kolaka nde nazolaka ye na yebisi ngana ke
na sur lobby tokutana parce qu'il faut vraiment ba extrait ya ba film et ya tournage to sala sika acha na film ezoleka na epsi oyebi titre ya film oyo alabi na yebi atuni nini alabi non faux calcul c'est que titre ya film to sala ya faux calcul tango tokabwani na yeko yoka sango na ye c'est na comprendre maman on a nos faux calcul par rapport à oyo tout ça là qui n'a c'est faux calcul. Ok, est-ce que vous avez un message pour couper ça monde entier dans combo ya groupe? Message à couper ça dans monde et ça va oyo va delta ça sur la bisoté. C'est ba bazana posa ya soutien na musika ba ko kiko zo pe numéro ya Tina da solo là baye bandenge nini bakoki kosala o bakoki kozala na posa ya soutenir groupe d'état force na moment oyo bazwi numéro babengi ye basololi après oyo etikali tokoyeba ndenge tokosala c'est ça on a koyebisa bango numéro en tout cas ngai ngalobaka na bato nyonso po parci par là baotala biso et puis sango na sirebeti ya bandako ebati ebele d'état force azalaki moto azalata na rankine te ata na rankine moko te azala bien mpona biso nyonso mpe mpona bato mwa ebele bato boza na posa ya koasiste biso na matanga toza na ngiringiri na veni mokoto numéro 25 bao mpe baza mosika omoni ke oza na posa kosoutenir biso na matanga oyo numéro ya telefone eza plus 243 89 82 45 587 plus 243 89 82 45 587 soko bengi ozwa nga tokosola en tout cas peut-être la vie moi maloba moke par rapport à bato mosusu soki tozolinga koévite mpenza bamicro eza par rapport à la question misusu bato bazala kotunaka esengeli kotuna te na moment oyo tout le monde nde toza boye moto nyonso to aza na barankine na ye biso tosala mosala naza nano nakomi ata na Brazzaville te mais naza bato bayinanga deja na Brazzaville nayebi ye te nga mpe soki nga nayebi bango te mais bango bayebi ngai siko du moins yesu kutu mwana nzambe ntango baboma ye kaka mpona bato oyo bazalaki rankine oyo basepelaki te ke avivre totika babiloko ya koloba o rankine l'état force aza nkoi nkombo na ye eza ntambo wana aza nkoi agangaka na ye na biso mais tomesana na ye parce que moto nyonso aza na bolamu na mabe na ye eloko na koloba na bato kaka yango wana CG na moni ngo basa ce qui peut-être à ajouter oui, peut-être à ajouter, on lance le message dans l'artiste comédien Nyons, y compris les fanatiques Nabiso. Le codec de force à Sepelisa Kamakasi, adresse à Matanga Nae, tous les kaka, tous consoler famille, tous Fanny Mouke, les alliés Navini, mon koto, numéro 25B. entre Gambela na Khartoum na commune ya Ngiringiri toya wana bandeko pe aza na posa ya lisungi bomemango na famille baza wana boye bokutani mwasi na azali bandeko bana bazali obi ngana banoko sepela na ye na lingna soutenir famille na matanga oyo koyi donc oyo kobenga ngate oyo pesa na oxygène le cas na libota na famille biologique nae au pesi bango et vous allez malamu mingi mais nous remercions bateau nyonso baninga ya presse bateau bazo présenter biso ba condoléances parce que bazaki na biso na botu bayaki penza na appelé là pour abi ndeko na biso Ans Lozolo il m'a appelé na téléphone donc abi azaki c'est pas un acteur nae pendant abina transmettre ba condoléances nae na groupe nae pe na famille biologique nae Ans Lozolo merci mingi na général de Chinyamala bitozui bande comment va benga na boma na cité bango quand même mona ke to komisi pe ba condoléances Fiston Makengo Julien Sasa le banquier
nande kona biso Ilrish Kumpanda na petit gloire Glody bino nyonso bana boma 3 fois féticheur na matadi moi plaît pour bakomisa ba confiance na bango Emilia Santos na Irlande Carmel Ngemba na mobile na junior tozu ba condoléances bande kwa groupe Delta Force bazali to komisi yango toza ensemble pour to kunda ndeko na biso na dignité na lokumu na o nyonso asali po na mboka na biso pe po na art na biso. Voilà, un grand merci aussi na artiste nae même ancien hein ba o nyonso bazaki ba nya groupe mais ba leka na groupe Delta Force na ba moment où faut za soudé boya bosanga na ba o batikala bosala force bo honorer papa na bino ezara lokumu moni boy na bato musuba barateke Cardozo azaka mwana ya Delta Force yango saka lokumu bo honorer papa na bino boya comme fait Cardozo chaque fois elle est là elle met son véhicule même ba démarche nyonso c'est quand même ça sera aussi une bénédiction azanga koza bénité na ba bazali na ba ok boya bino nyonso bo sangana ko bo honorer papa na bino biso pe to kozala po to honorer ndeko na biso l'artiste comédien nyonso tika la musique to poussana pour te rendre hommage digne et mérité. Je pense que tu vas la biso to mikape to poussana ko pa Cardozo parce que peut-être elle a un mot ya koloba douleur yoza nango moi to cho micro te mais tout ça ka effort pour ali moi na oza ma docile pemena papa na yo bien que baninga musuzo vague na basite na makambo na bakoya na yo ko bana mukola ko faite de zakoya to kinto yeba dernier jour au bokutana ki na Delta Force papa na yo c'était quand ou comment? Dernier jour nakutana papa na hôpital. OK. Ça là sous crise nae. Après tournage nanga parce que président tournage nanga on va éviter peut-être ba charakate ba kibeta premier film nanga dernier demeure azaki papa ya Geshu mobala pati melanga mona bango mimi kabongo na Geshu voilà après wana nda ko sala rechute ne mususu à part wa victoire ah oui mais à double mtabinga inga singa c'était vers 22h singa ki papa mino akoi koye na salle de bain si je m'abuse pas beaucoup de libende toza na hôpital mes côtés na yo donc ba o bazana ba carte HC ba ibiki ba nani ba centre na ba mususu za na ba différentes communes moko eza avant le chacha na ba limba na kakota échangère clinique moisa kwa nde na butwana na kendaka kuna akutaki pe aziki olala il était inconscient voilà après on a prié attends on a repris na les cas qui on a fallu un petit déjeuner et tout donc c'était ça après tant avec ozonga j'avais compris que c'est vrai que Aza Mobali mais Aza qui bien était malade a ko forcer ne ko ba tournage mais il était malade ndengana bisaki so les na bingo na tournage na ngana pesa $5 à cacher tant mais reste à la maison atindela ko liango parce que même na premier tournage na dernier demeure tondo sentir yete quoi bando kima bando bungisa briefing il faut luka de andiazo rêver na scène c'est la tête les hommes tout et réfléchir quand la santé n'est pas bonne ils a pas fait me taper ça les meilleurs mais le quoi ça artiste comédien big ça musane azara obligé il y a au sala donc on va forcer nzoto mais pourtant nzoto ils oboya dans le premier film on a compris que déjà que papa azana moi ba nini moi ma différence on a Delta on a yebana owana c'est vrai qu'il y a déjà sous cure puis on doit espérer que Abika et voilà dans la deuxième chute na au coup de l'hôpital na limba après ça nous solo là à tout moment na ba téléphone et puis na ba blo amikim kendo singa ngana sala voilà et puis mon nyonso na kibomwana na ye abosa na kate peut-être papa sombela que papa saka geste moko bon tango yo kutanaka na papa na yo wa tikip de Delta Force c'était comment les premiers jours pour azwa yo ozala admin na katako ezaki na Gambela place to répétera ma vivana na lokolenge voilà
ngam na bordaka na téléphone na mona numéro na moye lika na bino kota théâtre na mekana ba ko mususu mesimba katini ba raison ngam na yebi pour ne pas kolobango mais tant na binga kaye il était d'accord avec senga kota zaki ofele ki na makaka n'était monter moi muki atina te par rapport ba chaîne ba ko mususu do senga ndé na kena na atuka yamba nga bien ayamba nga bien tunanga kombo na nga na PC Cornelie Kandu Cardozo. Mais après, Bisinga, tant que tu vas retourner, batba ko benga kombo na Cornelité, nda biloko Cardo, je savais ka kombo na et on a nini na mboka na biso artiste a kombo Cardo, nabi ke chef na biso comme les ardiers Cardozo Kadiambouji. Mais bazwa minka Kadiambouji. Ozala la seule ozala kombo na ozala la facilité à être remarqué. Des places kombo Cardozo etikala. Donc il a un tellement bien. La petite bino bandi on a so basi nzama pe no grâce moko bo soko zo lela bolelaka na motema pe bolera na maloba na bino boka boloba makam o zo ta sa motema na bino lelo soko zo la papa na yo maloba ni zo la papa na yo so kanisa na cap Cardozo, tu seras une grande star. Et puis merci de m'avoir valorisé pendant que nazan parce que tu fais la fierté de mes enfants nazara fiers surtout na bisa muntu ke mwana na Cardozo continuer kozala ka bongo otanga makasi na mondo voilà bato belé voilà pas toujours bien phototicaye pour comprendre phototicaye en tout cas bato nyonso oyo ba ancien nyonso ya groupe Delta Force ancien sur un groupe à Delta Force, en tout cas, beau se mobiliser comme un seul homme, boya, beau sangana, on déconne Cardozo, afin que beau organiser obsèque oyo na bande comme sobatika na kata groupe. En tout cas, merci. Ba bolande biso tokozonga so poto informer bino mama kamunyo so leka na moment oyo et jubiso ya obsèque ya Delta Force. Merci. C'est la malembe. Je vais laisser un téléphone. Au conduire. Nous sommes bien arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. On était venu bel et bien pour embaumer corps, il y a artiste munene mboka oya kufa ki Delta Force tozala ki tokutani na bana naye azana bano basali ba 19 ans na kati ya groupe ba misusu basali ba 22 ans na kati ya groupe selon ba information na bango ba pesi biso ke papa atikaki kozala maladie te bazala ki na tournage donc basi si tournage azongi ndaku et puis arrivé un moment ba bengi bango pona koyebisa bango ke papa na bango akufi nde bayaki naye na hôpital ya cinquantenaire ba misusu ple ba pesi biso passe mingi parce que balobi baza vraiment na esengote baza na makasi ndenge papa na bango akufi bazoka vraiment passe mingi na motema mabele kaka ebele te kwa bolamu asa na mutu parfois il s'est fâché parfois bande ko yoka bakanda ko benga na bango na ba groupe mais il arrivait toujours à un stade que bande ko bisa bango bozonga to ya to vanda to sala uni donc to kutani pe na mwana na Cardozo
oyo abimaki na groupe na ye akenda longtemps mais asololaka toujours na papa na ye bazalaka toujours na communion basololaka toujours alobaki kutu mokolo ya suka bakutanaki na ye bazalaki na tournage mais akamwe ndenge ekomi ntina baniveau oyo bakoma na baliwa bazalaki ebele tozalaki na papa oxygène ye mpe azwaki maloba tozalaki na bana na ye vraiment ebele oyo bapesaki biso mawa mingi yango wana toyebisa bino toujours que bolamu elekaka mabe na ebele parce que mutu nyonso atémoigné bolamu ya papa Delta Force atémoigné yango vraiment donc epesi biso pasi awa tozali na hôpital ya cinquantenaire papa na biso déjà bambomeye et puis baartiste nyonso na minute oyo bazokutana na commune ya Ngiringiri esika wapi ebembe ya papa na biso Delta Force ezali na avenue Mokoto donc restez branchés bino banso oyo bolingaka biso bino nyonso oyo bolingaka chaîne na bino Top Média TV. Donc, vous allez toujours brancher parce qu'il y aura toujours des informations parce qu'il n'y a pas encore de programme. Si tu as sinon le programme TMS, embaumé Papa Nabiso Lelo, jeudi le 8 août 2024. On est embaumé à un hôpital il y a 51 ans. Donc, restez vraiment branchés, restez connectés. N'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne Top Média TV pour n'avoir rataka et le côté. Merci à tous.